Balo 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 bana bango nayebi nini nazosala naza sir na likambo na pona ye esakanga singa na kingo moye na kimeza te kadenan esi ekenda e baloba na bango nayebi likambo nazosala donc ya maloba moko ya nzembo ya sœur na biso que son âme repose en paix ayembaki nzembo moko ya koloba keno baloba na bango parce que mokilo tozalaka toujours bato balobaka toujours donc eza monde moko oke bato balobaka trop bato balobaka trop donc ezala bato mususu bazanaka musala bango ya kosalu ba réputation ya baninga ezala bato mususu musala bango ezanaka donc ya ko donc ya koluka toujours kobebisa caché na yo quoi donc que place no stango yo zoleka bango so baleka da batali boso basi basali babebisi na bango réputation na yo balobi onyoso bakoki koloba po ani kaka po babimiso mabe pa ya bato po babimiso mutu mabe epai na bato yango moko à un moment donné tokeka na système nzembo sœur Marie baloba na bango na ebi nini nazosala naza sur na likambo na pona ye donc à un moment donné parce que toza wana ka te sima ya kolanda ka place nyo surtout bato baoloba mabe na biso tokendaka toujours ko se justifiaka tokendaka toujours koloba donc kokenda toujours kopesa ba explication à un moment donné donc faute de foi donc totika baloba na bango su baoloba bango baloba na bango baoloba mais biso focus na biso eza kaka na comportement na biso façon tozo mema vie na biso tozala nde kaka correct na nzambe donc nzambe nde asepela na biso donc toza na problème na nzambe te tosa mibeko na nzambe to obéir na parole de Dieu to respecter nzambe to sa lesenga motema na nzambe le reste là ça n'engage que bato bazo saluer yo ça n'engage que bato bazo lukata msu ko nuire na réputation na yo ko baby sa réputation na yo ko pesa donc ko pesa casier judiciaire moko ya mabe wana eza ko engager kaka bango mais yo na kana yo travailler toujours que ozala correct to sa mibeko tambola malamu sala oyo nzambe alingi c'est ça qui est très très important donc je pense que pour na lelo na sukisi na nga vidéo na nga awa donc na ngana ebisa bino kaka ke maloba na batu elembisa nango yote surtout soko yebika ke makambo baoloba ya nango faux makambo baoloba sur yo eza vrai te donc bala besoin kande ba saluer yo ba bebisa yo tika ba sa musana bango nzambe moko ayebi ndenge ni na kofuta mutu na mutu parce que nzambe alobaki à moi la rétribution à moi la vengeance ezali kama nzambe rétribution ezali kama nzambe donc nzambe ne mutu kofuta mutu nyonso tu kolandisa mamisala na ye bibelo bisoko sala malamu koba toujours na kosala malamu pazo sala mabe akoba toujours na kosala mabe suka nde mutu ekoyebana na moma ya kobuka bambuma nde mutu ekoyebana nani alonaki mbuma malamu pe nani alonaki mbuma ya mabe donc que Dieu vous bénisse sala toujours connecté na nzambe na yo banga nzambe sans nzambe marcher conformément à la parole de Dieu fait ce que Dieu veut le reste ezali kambu ya nzambe bato bazoloba pona yo ya mabe ya koluka kosalir yo eza ko engager kaka bango bato bazosala musala wana bango baoyeba les fouti ya bango bazosala que Dieu vous bénisse on se voit à la prochaine numéro bye bye.